eloko moko te kokabolanga na bolingo na Nzambe nakoloba na ntina ya inspiration moko nkola pesi ngai sur singa de la parole de Dieu lokola nalingaka liloba Nzambe nde esalelaka nga nyonso nga nazalaka nango mposa eloko kaka nga nalingi nayebisa yo aime la parole de Dieu. Un autre jour un pasteur me disait ton pasteur. Il y a une différence entre pasteur na biso na pasteur na ngai. Nalba lelo na ote singa oyo. Amen amen. Na na ina Bible na ye. Sikota la Bible neza na singa. Ndamu ko singa oyo kabwani ata nesika moko te. Alingi Bible mobimba. Asu Ancien Testament kwa kite, asu Nouveau Testament a récupérer. Asu mobimba. Kati na yo. Esengeli zo loba na Nzambe na mobimba nango. Otango kati na yo. Tu dois aimer la parole de Dieu dans son entièreté. Donc on a bien noté à Singapour, tu vas évidemment battre ma singa kenda kaka, Singapour lien, Singapour blocage, Singapour freinage. Et j'ai béni la servante de Dieu, Maman Chabana et Mbappé, Singa. L'agneau Jésus ne vient pas seulement dans le Nouveau Testament. Yesu azala, avant Brahma azala. Naza mukia menaza costaud na kati. Koyate. Hein? Naza kana bien le même lettre na permanence abi. Faut pas otumbo la muntu yo ateka bapongi na yo. Amen amen. Tu dois muto boyo lukela ba problème. Afu kamela yo. Yo bika. Amen. Cause la chrétien otoya wa na monya miko. Voilà pourquoi il y aura des gens qui vont Amen. Na présence ensemble. Et Seigneur tomitika. Longola nyoso so sala ko so lipambolite. Olimika rotonga me otika la bobola. Et ça n'a pas tout. Andimaka beba na Nzambe. Mais abongisa na bato. Regarde comment tu trembles devant le péché. Ozo lengo lenga ka liboso masumu. Ozo salela masumu programme. Samedi ko yinda. Kabelo ya 50. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mopondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Infiniment, nous te disons merci. Prends place et bénis ton peuple. Car tu as dit dans ta parole que dans leur détresse, tu envoyas la parole et la parole est guérie. Sanctifie l'âme, corps, esprit. Car ces jours-là, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Brise-le-moi de moi et que tu parles à ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Vous mettez ça avec ma beaucoup de famille. Et nous, comment côté Kokabolanga, na bolingo na Nzambe. Et nous, comment côté Kokabola yo, na bolingo na Nzambe. Nalobi merci, na Nzambe pour l'occasion où notre papa
Guy Bawale apesi biso le pasteur apesi nga lisusu dimanche à lelo. Alors nzambe azwa lokumu. Je dirais merci à Papa Moïse tika ete nzambe abomba ebisika azali nakomisi nzambe mpo mosali na ye esepelisi ye lisusu eke maman Tiffany a clôturé dimanche ezoya. Amen, amen. Amen, amen. Donc, on n'a pas mis 3 semaines de la part de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre dans un même amour? Nakosi sa dimanche, on a bien nakosi l'isate. Posa toujours dans Katia Exa. Tam nabiso, tolekisi mikolono, c'est là qui papier vierge. Lelo nalaki nakoloba na tina ya inspiration mon konkola pesingai sur singa. Betela na nzambe mabo. Gloire à l'agneau. Nalaki nakoloba na tina ya inspiration mon konkola tingai sur singa. Soko fongoli ata Bible na ngai au moins makamna koma na 2012. En 2012, comme là, on a côté à thé. Mais ce qui n'a pas si quand on tout manque à tanga. À quoi il s'est mis ma cam na comment la carte Bible nanga. Bible oyo na se souvena ka l'homme de Dieu na 2012 na beta kana matanga ya député moko à ce temps-là na zaka dans la permanence. Dans la Cilicie, c'était du waouh. Tu sais si tu as la chose de Dieu, même moi, na souka. Amen, amen. Si tu as la chose de Dieu, tu as la chose de Dieu. Et si vous allez là, il faut à la fière. Amen, amen. Pourquoi ça me dit que sauté? La vanna na souka, na beti, quand on a sisi, tout le monde était béni. Et puis dans la benganga, à Ebisinga, Azati Lelo, je crois, par la grâce de Dieu, n'a pas invité. À tout le monde, ma soeur. Na pesa yoni ezaki matanga papa na yakufaka na konsenga pe na tawa na salela nga boisela nga zaka na Bible te na imseka sombela na Bible elo na senga ka yango wa nda sombela na Bible depuis 2012 na Bible na nga mususu soki otali na 2012 na tawa na banaka na hotel te mais j'aimais la parole de Dieu. Si vous avez un lobby, j'aime ta parole. Nzambe koti sanga lisusu na yeba maloba na yo. Amen, amen. On a zoté ya binonga mo ka musanga so na simbi Bible papa ngiso na simbi Bible na bajotanga. Na mona kaneti bazotangisa nga yango. Et puis je suis amoureuse de la parole de Dieu. Loko na lingaka liloba nzambo de salela nga nyonso nga nazala na ngoposa. Aime la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu as tout. Amen, amen. Mais avant de compter un message, Papa Moli, Papa Nabiso Alex, vraiment, j'ai eu, au moins, c'était pour la toute première fois tout solo, là, c'était hier. Je bénis Dieu parce que voilà pourquoi. Amen, amen. Il y a des gens qui viennent au sein de l'église, notre papa, mon papa biologique me disait nazaki na camarade na ngaso toke sakana to sakani nesika to tozo sakana siko suki ko sakane sili bango bazongi bake balembi ta sakani fo lemba kelala bakelala. Papa bingana osonga comme j'étais orphelin, j'avais perdu déjà mon père. Abi qu'est-ce que je faisais? Na zuma kolonanga na tiango na mai na basa mai. Na dindisi amo na sokoli misu na zuba kaina na banjotanga butu. Lobi na tango na ke classe. Bazo comprendre que ngana zo zwara ka place à liboso na. Mais to sakana kana e awa. Si tu viens au sein de l'église pour jouer, soko lingo sakana nzambe pas au sakana na yo. Amen, amen. Dans l'église, on ne vient pas blaguer. Au sein de l'église, tu dois te guériter. On va nous montrer un témoignage, mais ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Amen, amen. Mais si seulement je
l'habit du maître, je serai béni. Un autre jour, un pasteur me disait, fais le ton pasteur. Il y a une différence entre pasteur Nabiso et pasteur Nangaï. Est-ce que tout le monde va se comprendre? On a un pasteur Nabiso. Pasteur qui a un pasteur Nabiso. Mon concours, il s'est pasteur Nayo. Amen, amen. Si on est dans l'hôpital à maman, au moins le docteur Baza, docteur a resoigné. Mais si on est à côté, pour moi, docteur, il y a un boy, il y a un dako à soigner. Amen, amen. C'est le pasteur, ton pasteur. La côte dans le message. Et tu l'as dit, maman. Dans le bâti, tu as singa. Tu parles ici au papier vierge. Dans le bâti, tu as noté à singa. Amen, amen. Dans la Bible, Bible, tombe la Bible. Tombe la Bible. Dans la ex, il faut balinga liloba. Papa, le bâti, biso, c'est la parole. Tu as la Bible, mais ça n'a singa. Dans la notion, ça n'a singa. Vérifie. Les alliés. Gloire à l'agneau, il y a un pesant. Donc on a bien noté à Singapore, tu vas évidemment battre à Singapore, Singapore lien, Singapore blocage, Singapore freinage. Et j'ai béni la servante de Dieu, Maman Chabana et Mbappé, Singa. Mais Singapore on a côté à Singapore lien, ils ont Singapore blocage. Amen, amen. Je crois que dans le bâtiment, lorsque dans le papier vierge, pour le toucher sous terme d'Abisso Singao, dans le Bible et les livres. Tant que soit quand on voit qu'il y a un peu de monde, mais ça n'a pas bombe. Ce que sont les livres, c'est des livres. Mais ce que sont les malobananzam, façon na yo ya koiti, ça on ne ko bota makam. Amen, amen. Façon na yo ko yamba yango ne ko sala makam. Et tant que simba yango fongoli, nzamba ko banda ko sali azo fongolo miso. Azo la kiso moni loko ba komi, elingi ko la kisabo. Soko tali singa oyo. Bayo basana ngo, Mama Maria moko constater que singa oyo yo akangami na Bible mobimba. Alingi Bible mobimba. Amen, amen. Tant que nous allons vérifier, pour nous aura Bible dans la raté. Et les gars vont vers vers. C'est parole de Dieu. Amen, amen. Tant que nous allons on a vu pourquoi Singa Oyo est lié Maloba Oyo surtout et Kangami. Je comprends que la vie d'une personne est Seigneur Kangamanani Lobayanzam. Tant que nous allons liloba na nzambe tozaka na Nouveau Testament. Pesa na basusu bakoma ona l'Ancien Testament tikali to koma na Nouveau Testament. Tant que nous allons liloba na nzambe eza na mopimba na yango. Singa oya kangana Ancien Testament kangana Nouveau Testament. Moyo kabola ye ezate. Amen, amen. Poye moko mikabwanite. Bato batia makambo na katia bazala ki inspiré. Na bato pe basala yango bazala inspiré basala ngona lolenge na bangote. Amen, amen. On peut constater que akangi Bible mobimba singo ozo batia simbi wapi na simbi Bible mo na Ancien na Nouveau Testament akangi. Eza lolenge bomo ina yo esengele kangama na nzambe. Esengele kangama na liloba na nzambe. Kopona oyo kozwana okozwate. Non pour l'avantage na la on est na simba on nga na simba yango te. Non pour na masum ozomona mutu palinga sala lisumu wana akamati ngo akomi ko masqué ona mela mekolangwa te mela mwanda muko singa o akabwani atane sika mokote alingi Bible mobimba asio Ancien Testament pour quitter asio Nouveau Testament à récupérer te asio mobimba katina yo esengelo zo loba na nzambe na mobimba nango otango katina yo. Tu dois aimer la parole de Dieu dans son entièreté. La Bible nous dit, nous devons manger l'agneau dans son entièreté. L'agneau Jésus ne vient pas seulement dans le Nouveau Testament. Il
bazalaki oh non biso tofandisami na bantoma na bastakoli tofandisami. J'entends les gens dire ça. Oh tofandisami na banseignement ya bantoma na basako. Yesu yo moko alobi avant Abraham azalanga na zala. Yo zo mona ya Nouveau Testament mais azala banda na Ancien Testament. Yo aboya makambo ndenge. Amen amen. Amen. Dans motiver mutu moko aime la parole. Kopona kate. Awa na osala kaka étude si matorote. Ce peut être le thé amité dimanche papa qui a pessinga et roté. Amen amen. Deuxième des choses, qu'est-ce que je constate papa qui? Le monde que singao azamu kien. Amunene te. Ane mukie. Taine zamu kie. Mais pourquoi ça me quitte? Bati a. Mon mon nzamba même na ko sosolisa ngai te. Okokyo zala mu kie. Okokyo zala no mundene te. Mais na lolenge kaka oyo zali. Okosala makambo minene. Ah te, oyo kinate. Na lolenge kaka oyo yo zali na tai na yo wana. Ozana yo petit mais oza munene na kati. Tale loko aza mukema fandi na kati makambo minene fandia. Na lingina biso za mukema fandi na maboko ya Yesu Masia. Batu bazo mono zanzoto mikeme na kati wa munene ala gaya. Waza mukeme na za costo na kati. Koyete. Na zama na bien aimé mole to zana permanence abi. Faut pas otumbo la muntoyo ateka bapongi na ye. Amen. Ena batu mususu ateka bo jeunesse ne. Yo teke ngote sukozo yo créer ba problème. Amukia zo manga amukia. Ane osanga rien. Na mama mwanzambe tata zalate mama no azalate. Ezana mosala nzambe moko atambolaka nu. Bana na yeba kasi atata na biso ba oseka ba okaza. Nzonde tata na bango amosala nzambe. À laquelle elle m'a bien. Amen, amen. Alors vous devez faire très attention avec les hommes de Dieu. Ce sont des gens très dangereux. Mon sang n'a pas de bisaramba n'a pas Nazara mon rosa dossier qui connaissait rosa. Mais mon inete, tes mères. A songi na bando na. Amen, amen. Mon sang n'a pas cause à la moukier. Masa munene parce qu'à son même yesu kati na ye. Yo yebi ba pongi na yo ki ba toazolo bana bon. Na ba kotonga ya bien. Noki ka bana baba obeta. Ah mais obi ki papa ki azam taba prière. Obi pasteur ki abonde la banda. Une artiste qui va so bonde la ka. Tu go mutalo lenga botala ndota ya pasteur na biso. Muki me costo na kat. Yo so ba choka prière pour la 20 minutes comme ça. Au moment où la mission est na simato ba ke osamo so zato so kendaki. Amen amen. Tu vas muto boyo lukela ba problème. Afu kamela yo. Yo bika. Na lingina ya biso mwana nzambe. Tani na yo. Ebangisa yo te. Parce que soko zuli lo bana nzambe te kati na yo. Ozamu nene. Soki nzamba lobe panza yo la kiso kati na yo. Yo moko olengo. Nzambo sana nga boy ndenge. Soko tali na kati ya singa yo. Omona ye alembagate. Kombo na ye alembagate. Alembagate ni. Oko constate ke singa oyo. Soko ebise ke netelema na matie. Atelemi na matie avandi wa. Zonga na pierre. Fetele soki na un pierre. Akeya zonga. Bitinda nyoso toko tinda olemte. Akoko longo soko ebisi no longo na tanga ki awa na tiki yo awa tikala atikali wana. Na ebisi mwana nzambe reste à ton poste. Amen. Koza la chrétien otoya awa na moni amiko simbate na kana loboko ya Yesu. Te na moni mikolo awa so simbate. Sala chrétien oyo fandi sami. Soki batiki yo wana tikala wana. Habakuka lobi je suis à mon poste. Et j'attends jusqu'à ce que ça va se réaliser. La prophétie va se réaliser certainement. Amen, amen. Singa
ye awa okuti kuna azotosa yo bongo mpona nini yo tosaka nzambe te singo okuti yango na maloba na nzambe ozopesa yango mitindo ozokomande yango ozotinda ye azoboya te. Mais pourquoi toi tu n'obéis pas à Dieu? Pona nini biso tozobanga nzambe te po banga nzambe esengeli basani tocha mutu na se makolikolo po yo kobanga nzambe. Amen, amen. Zala chrétien oyo ozana liloba nzambe kati na yo poza pose oza kimia ofandisama esika moko nzambe boya kokutana na kaka wana na kiti wana ofandi wana soki papa Lex aye azwi aye azokende bongo yo ozwa te mpona nini? Amen, amen. On peut constater que singa oyo amen. On peut constater singa oyo papa Guy amula ya sopana tina se asopana tina se abima tina se. Mais soki est-ce que mona de amutata mwana ngobo bakotisa yango toujours na kati il faut kanga mwaza na kati. Amen, amen. Zala kati na Yesu Masiya esengo moko tokozwa libanda na Yesu Masiya okozwa esengo na yo kaka na maloba na nzambe likambo ezotungisa yo kosila kaka soko ofandisami kati na bonza likambo ezolelisa yo kokatana kaka soko otikali na makolo na nzambe. Singa oyo amilinga fe kolinga ye azala na kati soko omoni ye aza libanda seke mutu wana aza désordonné aza na baproblème. Alors soki mpe omoni singo abimi ozomona abimi akomi seke likambo ezali wana ekomi nini mama Mariam wana ekomi sikoyo falo okomi pharaon donc eza na bachrétien oyo bakatisaka mai na monana ntango za awawa yo ye mama Mariam kiteni nokusu eza oliaki yango seke yayo eza na révélation ndambo te. Amen, amen. On peut constater oyo eza bomoi na yo mokristo oza na chemin moko ozosala na nzambe nzambe azwi yo quelque part na Égypte azoya kopima na yo akende na yo na Kana. Amen, amen. Azokende na yo mais akokozwa yo awa azokende na yo po ya kofandisa yo na kati kaka ya bozambe na yo mokomona partout etikali eza falo po soki bato bakolanda yo yo sokoti na makambo ya nzambe bakozinda. Amen, amen. Nalobi bakozinda. Je vais prêcher avec évangile Eric. S'il vous plaît, évangile Exode 3, 2, 4. La prophétiser na tongwa lelo. Bato nyonso tu baza kati na bonzambe. Bafandi na makola nzambe. Na bosolo na kobanga nzambe. Na kotambola na kobanga ye. Kotosa basali na papa s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer devant? Tangu yo fandi sami na maloba na nzambe. Oso banga nzambe, oso tosa makambu na ye. Muto nyonso kolano azala tata na yo, mama na yo. Azala ndeko na yo, soki ala ndio akosinda. Amen, amen. Exode chapitre 3. Que le Seigneur vous bénisse. Exode chapitre 3, à partir du 2e verset, nous lisons la parole au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Moïse, flamme de feu. Au milieu d'une buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout
tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Moïse amoni nzete ezosala nini ezope soko matiri kolo kuna amanaki kosala nini kopetre bakrupo ya bokilo na ye jetro aza kuna tala na mosika amoni nini amoni nzete ezopela moto mais ezosika ta moni vision wana ye na mosika bien aimé dans le Seigneur okoki ozala na bafer d'ailleurs okoki ozala na makamno ça fait mal lorsqu'il y a la pluie les gens restent parce qu'ils ont vu la pluie. Mais toi, tu es de Dieu, malgré la pluie, tu es là. Et le royaume de Dieu, c'est le violent. Hein? Qui ça n'a pas? Tu me dis, je vais te dire, je vais te dire, l'église. Je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, amen, amen. Attends, quand on a un troupeau, banyama, oh, ça cher. Mais moni na musika, nzete sope na poto, mais zo sanini, et zo sikate. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a abandonné d'abord. Atikinan ozaki avantage na ye. Asundoli nan batrupo wana. Inde kende kotala bisika nini moto sopela. Bien aimé le Seigneur. Obi lo bana nzambe. Soke beti kati na yo. Ekotiki sa yo makamunyo so mabe. Nzete sopele so sikate. Lilo bana nzambe. Epela kaka. La moteur. Voilà pourquoi il y aura des gens au bas de Balobela. T'es Balobela, t'es Baoté. Yo sont capables parce qu'ils ont moto. Tant que sont contre Katina, ils sont sanis. Ils sont soignés. Atiki ko sundola landina nu atala na nzie. Toi ne sont pas la moto, mais ils sont aussi kate. Tant que comme kuna yo kama kamweleki. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Nzamba moni que Moïse abaluki po asala nini atala ndenge lolenge nzete ezopela moto mais ezosikate. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Nzamba abengi ye na nzete et dit, yoka kokende no nzete que le Seigneur te bénisse là. Nzamba moni que Moïse abandi ko baluka c'est ainsi que le Seigneur l'a appelé. Il y a d'autres choses, notamment on s'intéressait à ma on s'intéressait à ma cambunaï, on s'intéressait à Evrenaï. Amen, amen. Ce qui nous s'intéresse à ma cambunaï, on s'intéressait à yo. Moïse a qui intéressé. Ah, c'est la parole de Dieu. Nanan Yesu Masia. Nanan Nkosi na Yuda. Nanan les lions de la tribu de Juda. Les Kamwane zolengi sont dans le bac et rolengi sa Yesu te. À s'intéresser na mo, à tiki bambate, à s'intéresser dans la makamwanzambi. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a changé à vie. Tant que mon dit à vie n'a pas changé. Et tu as roulé ça et comme il y a aucun total. Amen, amen. Nalobina tonga lelo. Moto moko nzamba ko changer à vie na yo. Pona makamba osalela yo. Amen. Ça y est, à s'intéresser na yo. Nzamba Monique a convaincre Moïse à Poussani. Nzamba Monique, Moïse a changé cela hier. C'est ainsi que le Seigneur a fait quoi? Il a appelé Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Merci. Moïse tamaye nzambe swa bengi. Ezana balolenge ebele nzamba bengi la comme comprendre kangote. Pose à la têtu spirituelle. Amen, amen.
oa moto atembe mais so oza moto atembe okutana mpe na nzambe baye koteya yo olingi te avant nzambe abe Moïse qu'est-ce qu'il a commencé à faire apelisa nano moto wana ezali o nzambe apelisa ke sala Moïse asalini apusa na liboso na ye tango ayende nzambe siko abengi ye na kombo na ye makambo soso nzambe akosalela soko toso tiki nano oyo yo oye azobengo na balolenge ebele nzambe azobengo na yo comprendre te likambo wana ezotungisa ozomona bino ozolala oyota bandoto mabe baofinome olingi kosambela te olingi kotanga bible te ozomona makambo vino clair te mais c'est une manière que le Seigneur t'appelle oyonga na oyo église te boso oyo yete église ekangami to nzambe bakangi amen amen nzambe azobenga moto moko na ntongo lelo nalingi nayebisa yo liloba na nzambe na ntongo lelo yebisi nga nayebisa yo Jésus a besoin de toi. Abandonne tout. Si tu as les richesses, abandonne tes richesses. Si tu as quoi que ce soit, abandonne ça. Suis Jésus. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Oui, pour nani nzamba benga Moïse na musikati. Pour na makambo ba benga ba confusion. Pour na msu Moïse mo pasala na simaya. Yandako kuna banyape kopeta. So nzamba bengelo na parti ya musika Moïse ba bima ba di Moïse. Nous arrête de voir. Pourquoi toi derrière ce to 5 ça ba Moïse nyoso to zala na bangwa. To ko na combien? 3 Moïse. So nzamba bengala Moïse. Thomas ba 3 Moïse ba bibo na l'église, muta prophétiser. Nazomona Mamelena ni bisika sali lekal ba Mamelena ba oza 10 wana makamususu nzamba ko salela na musika te akosalela soki opusani pembeni na ye nabandi kotalisa yo. Pourquoi je bénis Pierre? J'aime beaucoup ce monsieur Pierre. Viens à biso. Pierre a eu de poissons, mais il a abandonné ses poissons et a landé Jésus. Qu'est-ce que tu attends pour suivre Jésus? Pourquoi tu ne veux pas suivre la parole de Dieu? La Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que tu aies la vie. Pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Mais pourquoi tu ne veux pas Jésus? Moïse, makambu mususu afi na yo, ekofongoma tango kozwa liloba na Nzambe, ekomi kati na yo, ekomi po na yo, ekomi moningami na yo, oso tango ngo butu na moi, oso lemba te, bakoma monoka na Bible. Tango yebi vérité. La Bible me dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu as la parole, en ce moment-là le Seigneur va communiquer avec toi. Il y aura un jour je vais témoigner. Arabina Moïse, lorsqu'à Bengi a dit comme c'est l'ongola, la sandale. Parce que tout le monde a ordre. L'ongola, la sandale. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu. Mais il y en a qui boyent. Bon, on est le côté. Bon, tu as saliwana. Bon, on est le côté qui c'était. Il y a un côté qui s'engage. Bati kangaka ndenge na miyeli kaboy. Na lingina yaka ndenge na yebo. Bati kanga non. Lorsque tu viens au sein de l'église, lorsque tu lis la parole de Dieu va te signaler. Il faut lever tes sandales. Soit moni mutoya ka l'église, ti le lokana ba sandales na. Ti le lokana ba sandales na à téléspectateur. Il faut enlever tes sandales. Les sandales, les années, les afines na yo wana ya kala. Il faut ça na nini? Otika yango. Na kozongi sa question o. Na tout na ngombe na kozonga wana. Papa qui Nzamba zo yebisa Moïse boy l'homme de Dieu. Longola banini ba sandales na yo. Moïse a longola tosi amati. Nzamba mona ki Moïse azalaki na nzete mais Nzamba yebisi ko longola nzete te.
Est-ce que vous comprenez? Sandal, à mon élan, c'est à mon élan sandal. Nabilamba l'attaque, alors on sait qu'à sandal, mais c'est à tiki. Kuna zotu na yo, osani na maboko. Pone otule tosani na makolo. Amen, amen. Te na komana, na ozonga wana, na opeso réponse. Ponga na zalaki. Je dis là. La Bible me dit que Moïse a vu une grande vision. Exode 3, 5 et puis Exode 4, 2, 4. Exode. Exode 3, 5. Exode 3, 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Longola basabato, longola vina yo ya mabe, tika via kotonga, tika via koswana, tika kindumba, tika komela masanga, tika vina yo wana ya kindoki, longola yango tango mopanzi. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bisika oyo sali kati ya présence na yezali sembo. Ozo simba liloba na Nzambe. La parole de Dieu c'est sainte. Amen, amen. Liloba na Nzambe za boule. Ozo simba ngo mena fini ni ozo simbela. Tu viens à l'église mais ta vie ne change pas. Tu es rabbi. Oh rabbi ce n'est que notre Dieu. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais yo banda to yeba, yo banda to yeba. Et ça va nous biso to banda sambe la kala. Mais rien ne marche dans ta vie. Parce que nini oboya ko longola ba sandal na yo. O tingama nango. Esi kawo ex ezali poule. Soko lingi ko zala na kati ya ex. Longola sandal na yo. Gloire à Jésus. Ezala yo Tiffany oyemba ba yebi yo. Longola ba sandal na yo. Amen, amen. Ezala yo za mama Maria. Longola ba sandal na yo. Amen. Na présence ensemble. Et singeli tomitika. Longola nyoso zo sala ko zo lipambolite. Olingi ka rotonga me otika la bobola. Et ça n'a pas tout. Andimaka beba na Nzambe. Mais abongisa na bato. Regarde comment tu trembles devant le péché. Ozo lengo lenga ka liboso masumu. Ozo sale na masumu programme. Samedi ko yinda. Kabelo ya 50. Na fona tchapenda oyo ko kitanga ti awa. Amen, amen. Amen. Ngana lobeli mutu. Quoi fois na kokata il faut pena mondelo bachanga ona kati kati ya quoi fa mondelo na kati kati ko ozo sale la lisumu programme oyo za petio tant to linga to kabwana na pesa e $10 10 hommes sous to somba combien de bouteilles bien bina bo ate bayete abazate solution bouteille mo za la combien hein. Oye me onde. Donc yeso maso kendo ata la place ba kombi. Atanga ko mnengeni kwa sala ni. Motuna. Hein? Mais atanga la place ba kombi su. Pierre na su et cocanité. Yo tanga la place ba kombi su. Place à bien au tiki. Ba ko na ba atanga. Mais atanga ba na likolo tina se. Amen, amen. Amen. Oh, disent non, pèse appétit. Maman, Nazali Kola cher. Je ne sais pas si j'étais avec qui. Nazaki Nanan. Nautaka Nsele Kuna. Zaka Nanan. Sokeza. Eza, et cause à la lento.
oh tokutana mutana osala programme na yo mama papa mukolo akoti mbula ezobeta penza mbula akoti apo afandi ngakuna lingala makambo wa batala ba mituka na sukela lingala moto na bite soke longo nini etindenga la mata mituka na mata evanjo tata mukolo na yo pena mukolo sakisa ki mukolo no na mukolo ya viena nga abimi mukolo akoti abando ebisa chauffeur ba yebani kuna chauffeur te ba yebani bakutani ka wana ngana alena sima bani petit wana lelo akoyeba petana na pena mekane no saboya mais lelo ye mo mta bengi ngai na bombele na moi 5000 francs oh nane zananu melela ina babiloko na mela siko nde na possession to kabwani ndenge zabo fona meme quelque part bon makamna ko sala yo yoso iba mutu anozo kanya na mso abenge andoko boya za na sida nzamba zo bikisa yo siko awa ye mo ka bengi yo ye belo alinga pesa na yo na yo kai mabena sambula zo pola kene ka ke kutana petit wana ye mo mta bengi longola sandal na yo mutu azalaka na liloba na nzambe kati na ye liloba na nzambe ekobanda kosani koyebise oyo sala okosala te ozomona mondimi aza na kati na église aza na facilité ya kosala nyonso sauf rien enlève tes sandales. Que dit la Bible? Car le lieu sur lequel tu te tiens l'homme de Dieu, le pasteur, le visionnaire, l'ange de cette église. Alors, qui sont qui ont pas mana exa. Salani ni longola. Et comprendre la sanga. Nani sali une semaine à zomer la terre. 9 mois. Année. Pendant 5 mois, dans tout 3 mois. 3 mois, il a raté. Si tu as 10 mois, tu as allé. Bon. Ouais, sali moi. 2 semaines à Méli, moi, mon corps. Au quitter comme thème. Ya okita. Pour monsieur on a quitté ce gars mon thème. Mon thème ouais matake comment qui ah ouais t'as autant de guides. On quitte mon thème na ma ya pompité. Na ma reçu de sauter. Yo mon thème na kitaka sur mon pierre. Regarde comment tu trembles devant cette fille. Tu trembles devant cet homme. Pour yam ta sombe la kokabelo, pour yam ta salle la caillou, je m'en fous. Amen. Amen. Ozolenga liboso ya buntu lokola yo. Maman Maria m'a dit parce que c'est ma maman amie. La bête est un pasteur mokala. Aibisa abi. Oibi na somelio rave 4 parce que na rave 4 bimi et ça 6. Na somelio rave 4. Il faut ozo rave 4. Mukolo neza sangisa ki mukola vient na ki mukola na pesi mukolo. Oh na peso raf 4. Sikoyo bagi pe na musabi. Obina tawana. Nazaki kutu atane lokote. Ata 10 fois te. Na tala ndenge baba na tali bando. Nathalie photo. Nathalie bando. Nathalie photo. Nathalie Jésus. Nathalie Rave. Nazwana. Mouté ma peleke. Oza olongo mtamakolo. Oza sum mtamakolo te. Otali kabelo. Otali Jésus. Otali moi $100. Otali Jésus. Pas grimacenga. Abina kalukanda kumoko ya bien. Oh balosala pe mto ayebisanga bongo na pasteur na mwa kala. Alors que beta l'église ni pasteur siko. Siko ndenge zabo il faut luka maison moko faut ça la maison ya bilamba. Il faut que ndanga ba Chine, yo kabilo ko tsanga na mutu. Na tawana, il faut que ndanga ba Chine, o sala nini oyaka. Mais siko pour le moment mutu moko mto anokende le ba Chine.
assombele la kayo ayelo ti dans 3-4 mois yo moke Nathalie Chine Nathalie Jésus que Jésus amen amen asuki singa wana te amen minga lisusu alobi kolongwa wana vie ne changer mutu azo changer se moninga ne mutu vie vie ne changer muni bana na mi oyo wana baba bazala na ba musicien wana baza musika na po okoma na raf okomi na maison na yo vie bongi ah oye mama yem na kosote muteme kei penza tabi échanger peko obelo ekala ngani na tala bando na tali photo tozonga bwe po grimacer nga pesa na temps wana siko nga simba na santé kamata service nga cha crédit aya aba $100 100 cha crédit à qui tout chose comme quelque part si on monte en salle à bongo monte yo bana mpenga papa pasteur esa te poya salle ngonga na salle yango e ko kambe rotiki sanga mais c'est des alaka na mo karabo na bakama nzambe zalaka maseki pona bato bazomona nzambe azamuta maseki nzambe azamuta maseki te amen entre temps na motema avant ya lobela nga nzambe déjà azalaki na makambo alobela nga eza na motema siko na bi est-ce que makambo nzambe alobela nga yango yo te ekokisami te eza grave te nzambe alobaka na nga yango yo te amen amen nazwa sa wana na kita na bima mopao na bamusicien okolia nini na kita siko kita liboso église oyo bango soba ye président kibokonzi babotamaka nango nga de mon père est là na banda kozala mokambi na kambaka batanda na age ya 5 ans de 6 ans nazalaka déjà camarade ya directrice ya école ebandi lelo te ekite siko bamusicien baye prese biso ya moye te bavandi kirisi ko liboso église ngabi oliani yo Mélanie yo o Mélanie na pantimbo ale yo mela yo yo somba na fanda na zonga calcul ko ya rave bando zo calcul ya Chine e bandi ko zonga e balukaka na muto na bité fona ke luka muto na ombe donc ali koli kolo mama re mai nenge na betela na ke na luka ya face boy yo pona lobe amtrika profo ezana na obatam na lobi na lingite na dimi yaka ko lobele na lingite boy yo po ebisa mama bala na so ko mbriye vina yo abanga nzambe te yo ebisa ita yo ka foi lobele la ke ya Roger na lingi vona no so lobele zo pese makasi aya lisu na kuzoba wana na kenda ko lukai na ebisa ye na bi papa yo te mto bongisa vie na ma vie c'est entre les mains de l'Éternel nazo respecter opposa pasteur mais na moment no komo ya neti na idée o isangai tu sais na été ya yo tika vie ono zosa somo sala ki ona batu so pa na beti poto baraf 4 yo promettre nga ngala na we pele kati na nga o so moni ngo ni ngo asani obungisa nga na ngo na pambela ya na simanjela yo ka pasteur abenga bi olingo kende nga bi na sisi na yaki kana lobelo na ke o yaka toko yaka osama mo maye il faut to sambela yo ka prier pasteur osa Nzambe na pesi yo merci pour moi la naza mayele azongisi tata na ye na nzela tozali lokola bandoki mibale tokutani kasi moko ntango okende opanza moninga sekele prière pasteur osa wana deja zo ensoigné nga siko na otaleka mo amen mais bon ça va nga na ke est-ce que on raisonne pena malamu asi si prière on tourne on a ici na kasa on raisonne pena malamu na raisonne malamu nga na ke ma
montre il y a nord hein qui doté quand même yo kanga ka munoko koloba te so lobité na tindo na Afrique d'ici anga na comment que na Afrique d'ici yem ta fuite dans un billet anga na tamon na jipa yem ta sombel na jipa c'est Dieu. Si seulement tu enlèves tes sandales Nima kotika la makolongulu pona Yesu et le Seigneur viendra à ton secours. Enlève tes sandales. Amen, amen. Je vais continuer. Exode 4, 2 à 4. Exode chapitre 4, le verset 2 à 4. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Osana nini na mapoko na yo. C'est ce que le Seigneur demande à tout un chacun de nous ici. Osana nini na mapoko na yo. Na tuni avana banda nani azana Bible. Yo likaka kanzamba salilo liloba na ye osana ngote. Tu n'as pas la parole de Dieu. Comment tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie? Tombola na Bible na. Osana nini na maboko. Tombola. Oyo sana ngo. Chombo zali. Tant na solo bozana na maboko ezate ke ekomi ya fier. Osana nini na maboko bika ko pepa ngo dit. Lorsqu'on dit tu as quoi entre tes mains, qu'est-ce que tu gardes de Dieu dans ton cœur? Amen, amen. 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 Oh la kisinga a otanga ngo tozwa ngo bwaka pango. Donc sois habitué à otanga liloba na nzambe. Liloba na nzambe ndeko bongisa yo. Liloba na nzambe ndeko mema yo. Liloba na nzambe ndeko matisa yo. Liloba na nzambe ndeko sunga yo. Liloba na nzambe ndeko tindika yo. Amen, amen. Osana ni na maboko pona kita. Il répondit, une verge. Lazana nzete. L'Éternel dit, jette-la par terre. Waka ya mona se. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Nalimina te ya pendant quelques minutes na kata. Oyebi pona nini Moïse alobaki azana nzete? Moïse amona ki nzete zopela moto. Yebe folo bazana nini na nzete. Poko ya mona ki ana pesa ni yako kisama na fina ye. Soko sana liloba na nzambe kati na yo. E fandi na motema na yo. E ko sala makambo sala ke pa ya André. E sala ke pa ya Philippe. E ko ya ko sala pe kati na yo. Baba Jésus. Zamba lo zana nzete La songi na question na tunaki. Pona nini nzamba ebisi Moïse longola sandal mais aboyi ko longolisa nzete. Raison liboso. Makolo etambola kenyataka nini? Mabele. On kati na mokili oyo tope mabele oyo ebebisami na mabele. Mal ozonyata yango olingaka toujours kosimba yango yango nzamba bani ko délivrer makolo na longola via masumu yaka maboko lokola ezalaka oyo ezongaka epai ya nzambe otombola kango likolo po ezongisa kembe epai ya nzambe nzambe akokobotola yango te po azomona ke nzete wana esimbi bisika fo esimba lorsque akosalela bolamu okozongisa maboko likolo ozongisa encore nzamba mimonaki atali na bonzambe na ye amoni Yesu Masia na maboko ya Moïse. Amen, amen. Yesu Masia amoni Moïse asimi nzete. Tolobaka ngoni yondeli ngenda nani ya Mose. O soka koti na vi na yo ameli banyoka ya Farao. Ozana biloko ya nzambe kati na yo. Osimbi yango oza kati na ngo. Yokesi nzamba kelo yo kitoko pamba. Nzamba pesa ba potentialité wana pamba. Eza biloko na pesa biloko anga na nzambe. Français wana lobaka wana o amplifia kango. Eza ya yote. Eza ya université te. Eza batu musuba kenda université me ba koka ko loba français o yo lobaka te. Eza biloko nzamba pesa yo.
mpasi na yo apesa yango aza na posa ya kosalela yango zwa yango telema nango na protocole zwa yango yaka koyembela yango liboso mayele wana ntango na sekretari esalela nzambe nzambe ayebisi Moïse bwaka yango Moïse azalaki na nzete na ye oyo autilize yango ka mpo na ye moko mpona petre ka batroupeau mpo apetre ka batroupeau mpe ya ye te yanga na bato bote wana ozosalela yango na intere ya bato ya mokili oyo bakoleka soit capacité potentialité oyo nzambe apesi yo soki sela yango epai na ye esalela ye yango nzambe abanda koyebisela na bibwaka yango Moïse abwaki ntango abwaki ekomi nyoka nzambe abandi na kodelivre nzete wana amen amen abandi kolongola yango na identité ya Moïse apesa yango identité ya Yesu Masiya amen amen ayebisi Moïse boyoka ayebisi Moïse totangi Bible malamu ntango ebongwani nyoka alobi na Moïse kozwa yango na mutu te mais zwa yango na mokila oyebi mpo na nini mama Maria okoki koya kosimba motu ya nzambe te me makolo mwana mwasi wana asimbaki me motu okokoya kosakana na motu ya nzambe te likolo na eglise okokoya kosala baje te simba yango na mokila parceke ezalaki lisusu nzete te kasi ekomaki Jésus Christ le roi de roi le seigneur des seigneurs yo okoki osimba kuona Yesu osalisa yango bavantime et donc continuer mikolo mosuku nzambe apakola biso yango lobeze bolo moseka kanji koloba tobandanga loloba amen amen opambolami aime la parole de Dieu pratique la parole de Dieu lis la parole de Dieu il faut lire tanga atozo comprendre te tanga atezo yo tanga kakaka molimo na nzambe akoya kosali akofongolela yo déjà te parler qui sur le Saint-Esprit akoya koenseigner yo oyo ozo comprendre te na liloba na nzambe amen amen sala mwana boyi mukolo mama na salaka wana bana Israeli bazoleka Egyptien na sima ngana salaka na katikati kote shosho ba Egyptien bazolaka biso batikali to batikali te loba Satan aza na baproblème asimbi kisi asimbi kisi eya likambo ya kisi te yo mpe kende oluka kisi na osala nini osimba biso tozoye